Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino bae bomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda ya mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo babengi yango jour J. Oyo ezali mokolo toko talisa bino ndenge nini un soi-disant combattant na kombo ya Henri Moke oyo bazali kobenga ye lelo général tokolakisa bino ndenge nini asalaki mobembo na ye pe akendeki kobimela kote ya Luozi. Bandeko Luozi ezali monene. Luozi ezali bamboka oyo ya kati oyo ezali kuna na Bakongo. Mais tokolakisa bino ndenge nini combattant asali mobembo na ye selon bango asali voyage na ye bandeko. Olie toyoka ta akiteli na Kinshasa na aéroport ya Njili ndenge bato nyonso to esika bakotelaka ou bien akiteli ata na Congo Brazzaville mais ye ake kokita wapi na Luozi. Bandeko boyoka kaka Luozi. Alors bandeko tango ya lobi akiteli na Luozi tomeki kotala banzinga ya Luozi po totala soki akitelaki wapi na aéroport nini bandeko. Toluki tobeti mutu bandeko ata kutu balobi akitelaki na Congo Brazzaville bandeko mais na Luozi te. Wana nyonso tu bandeko tokolobela yango lelo pe tokolakisa bino ndenge nini ba image wana ezalaki ba image moko triqué monté de toutes pièces. Eloko ezali kopesa mawa bandeko babolingo ba combattant bolobi ete bino nde bolingi peuple, bolobi ete bino nde bozana bolingwa peuple, bolobi ete bino nde soki boke na Congo bokosala ba makambo ya minene po na peuple po ete bozana souci ya peuple. Mais kaka bino moko bandeko bozwi kutu nanu bokonzi yango te. Tala ndenge bobandi deja na balukuta, tala ndenge boza kokosa peuple yango, tala ndenge boza kokosa diaspora. Makambu ya lukuta kaka bozalaka soki bolali ngunja sui bino ifo bokende bobota likambu po boya bobimisa bokosa bandeko. Vraiment pesinga mawa komona tata munene boye lokola Henri Moke aza kokosa lokola mwana muke
et puis na suka na yango pele akei akosi alobi na suka na yango bo banda ko pesa bambongo po omoni ke ba makambo nezo ko senga bambo bande ko pona nini bino bozali boye pona nini bokomi kozwa kaka batu lokola bomoni batu lokola ba esclave na bino bokosala mwa likamoke bo pesa bambongo banini bolobaki na batu ke ba concert ezate ti mokolo boko libéré Congo lelo bino wana bokomi nini ono tolingi to banda ko betisa ba concert to betisa kaka concert oyo ya makambo ya révolution po nini tolingi to luka bambongo ndenge za wana bokomi na suka bokomi coincé tondimaka bino lisusu te bono baka nini oyo toza na mbongo te Tshisekedi abanda koya wati parti eza na mbongo te parti eza na mbongo te me mokolo toyokaki ke nani oyo mwana mobali oyo Chabani Jacques-Emmanuel Chabani secrétaire général ya IDPS tango tokaki ke adokoli 300,000 na kati ya parti batu mingi bafungola munoko balobi bon bango balobaka na biso ke parti eza na mbongo te parti eza na mbongo te mais $300,000 wane uti wapi mbongo ebele omona ndenge nini bazosakana na bakongolais bomona ndenge nini bazozwa bakongolais lokola bazoba mais tala siko bazokontinue kaka na makambo ya pesa mbongo n'importe quoi lelo oyo bandeko tokolakisa bino bamakambo ndenge na oyo etali escroc ya Henri Moke alingi mona biso neti bangoto bobo mais ayebi te ke tobandaki kotimbela ye tobandaki kojimele ye tango tozwi ba image na ye tolekisi yango na scanner ya Radio Zumel 1000 bandeko epesi pulu basalite ebimi bandeko tolobi pona nini baza konyokola bapeuple boye bamontage ya boye pona nini de toute pièce ezali pasi pe mawa Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge boyoki Papa Roger uti koloba ezali kopesa pasi mingi pe mawa. Tango tomonaka batata minene boye bazali kotambola na lokuta pe bazali kozwa le devant pona koloba ete bango nde bazali ko assumer avenir ya Congo ya lobi pe bango nde balingi kosala ba makambo ya malamu po Congo ebongwana pe bango nde balingi po bakomisa Congo un paradis me bandeko boko komisa Congo yango paradis ndenge nini soki bino moko kutu bisika oyo bovandi ba makambo bozali kosala ezali komona na ya mabe na miso ya bato. Leso nini boko pesa biso soki lelo ata bapesi bino Congo yango po ete mingi bazali ya bambuma ya kopola. Bandeko bino bozali koganga pe kofungola bambanga koloba ete o demokrasi na Congo demokrasi ezate ba makambo ndenge na ndenge na Congo demokrasi ezate me bino moko awa bozali awa boyibi sansi ya demokrasi. Tango bozali koloba ete tolingi komona moto moko wani atawa te miziki ebeta te ba makambo esala boite wana nde bobengi yango demokrasi. Tango ezalaka ete bolingi koyoka te moto afungola monoko akumisa makambo eza kosalama na Congo soki bomoni moto moko azali kokumisa pe koloba botelemeli po bobeta ye wana nde bobengi yango demokrasi. Bino bomonaka bato lokola bazoba boyebaka ete bato ya mayele bazali bavanda kimia balobaka te bato ya mayele bazali bavanda kimia balobaka te me batalaka kaka ba komedio nyonso bino boza kosala bino ndenge ezali wana ko bandeko naza koyebisa bino ti mokolo tokomona bino bandeko ezali prophétie naza kopesa na bino ti mokolo tokomona bino ko kaka ndenge bozalaka ngulupa boye botelemi liboso ya kamera boza koloba ete to reconnaître Joseph Kabila président ya Congo to kosamaki epai ya Ngwanda Nzamboko Atumba. Ba makambo nyonso tu boza kosala mikolo oyo ezosimba kaka te. Bozo remarquer te ke ba makambo bozo sala ezosimba te. Jusqu'à ce que kaka bino batu bolobaki ete musique ekobeta te. Tango bolobaki musique ekobeta te
bosalaki différence te, bolobaki kaka musique ekobeta te, sikoyo bokomi ete o baconcert ezonga mpo na nini ndenge ezali wana baconcert kaka ya musique ya barévolution banini. Omoni ndenge boza komi sambwisa, omoni ndenge bozobima batintin, bomoni ndenge bozobima bangoto bobo, ezali mawa mingi mpo na bino. Alors tozongi nano na likambo ya tata oyo akendeki kobimela biso kote ya Luozi. Tata Arimonke, tata boni balokuta ya boye papa, ye ozwi kaka avion ale mbala moko tomona kaka obimeli kote ya Luozi, pe azali kotanga na bamboka mosusu esika alekaki yo. Boni ko Arimonke, boni balokuta ya boye bandeko. Epi na kati na video wana tango ye atelemi azali koloba ete aza na Luozi, asali baerere ebele. Esika atelemaki kote ya mai oyo ezomonana ondege azalaki soki bakote ya Kinsuka, me ye azali koprécise ke azalaki bakote ya Luozi. Me eloko ekamwisaki bandeko, nayokaki na mawa posa ya kolela. Atuni mwana moko ya moke alobi ye ovandaka bakote oyo. Mwana wana alobi te, nga navandaka na Kimbanseke. Bandeko bokotala kaka age ya mwana wana, botali sikoyo distance po biso toyebi ete place wana ezalaki bakote ya Kinsuka malgré montage ya video na bango. Botala age ya mwana wana zanango, ye alobi avandaka na Kimbanseke. Botala sikoyo distance na Kinsuka ti na Kimbanseke, distance wana. Donc mwana wana avandaka na Kimbanseke aye ti place wana bandeko. Donc basali babiloko moko mozomona ba comédie. Mais sikoyo ye mpo na ye Arimonke alobi ke esika telemaki ya mai wana ezalaki na Luozi. Mais atuni mwana wana yo vandaka wapi? O na Kimbanseke. Donc oloba ete mwana ngo akendeki ti na Luozi kote ya mai. Bandeko ba aventure eza na video wana bokomona yango bandeko, bokokamwa. Kasi yambo te tokota na kati na masolo na biso na kosenga nanu na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo moko oyo ezali kotalisa ete biso bakongolais tozali ini tokokabwana jamais. Loyembo s'il vous plaît papa Botamba.